Bonjour. Mbonanga Kibundai. Papa. Bon, site oyo tozana comité. Comité. Ngala l'administration naza secrétaire adjoint. Secrétaire. A principe principal ya mayo esangisi mayo witi Kimbantseke witi quartier D witi quartier 1 nyonso tu eyo obwaka na site awawa site changu awawa problème eza kaka ya rivière honorable site oyo toza vraiment ndenge tolobana lingala parapluie azate eza kuta occasion malamu ndenge tozwi chance ya kokutana ya kozwa kosenga mbela na yo oya okoma vraiment partenaire na biso awa toyokaka baaction na yo kuna toza mpe na posa mpe tovivre yango awa po biso tolobaka mingi te biso toza bata milona koloba na biso eza milona oyo biso toolona na public yo moko omona soki oye rendre biso visite ezala mal bienvenu nde ndeko na ngai ya mai toza na piste d'accès nde yango nde moto ebomaka biso mpona koévacue baproduit na biso ebima libanda lokola bazosalela biso prince ya sepi a ezala mpe mie mpona korele na baveni kokota prince moko mpo ya kokita ti na site awa mpona koévacue babiloko na biso ebima babiloko ebimaka elesaka presque Kinshasa mobimba nde yango wana tosengaka lisungi epa na yo lifinuku ya ntango osunga biso na oyo esika soki otie pa na o kutu na oyo esika lokola mpe tobandi saison boye ezala mie makasi mpo so totamboli na bilanga ozomona bachasse baenondis nde moto eza kobebisa biloko na biso kosala biloko boye mbula soki ebeti mwa ekuta oteka yango eza te suite ya mai mais soki lelo mai eza canalisé nde yango wana ekezala bien site oyo eza monene eza 2080 hectares toza na plus de 2000 paysans na oyo esika ezala soye le bienvenu soki yo moko sepeli mpo mona mpo koloba mingi eza pasi mais yo moko tosepela opesa jour okita mpe ana oyo merci vraiment mpona honorable Jango Imvuzi ndengo pense na biso bapaysan na site Changu mpona koya kokirele biso mai oyo ekeza vraiment soyez les bienvenus toyebi ke yo oza likofi ya Changu merci opeza secteur na yo mpona koya kopense na bapaysan nde vraiment te c'est un ammoniaque catégorie. Oui, c'est le bien.